Mbote na biso nyonso mbote bisika bozwami masolona député tokomi dimanche 27 décembre 2020 togo kende malembe na suka mbula yango bandeko langa bandeko oyangai tobongisaka kubongisa yango na lobaki na bandeko langa ndenge bokomona wana notre staff tango tosololi na lobi tobongisaka moi incompréhension ezalaka ta na kati ya famille tobongisaka minango silaka te nakomi kokanisa ndenge tozali koyembela Kabila oyebela mandesiri Mogo, quand je me rappelle les combats, na yo kaka bien moko non évitez. Masolona de Pité Katoumina Jean-Pierre Bemba na Kinshasa, la capitale. Presque 4 heures de temps. Tout le rendez-vous hier soir avec les chefs de l'État annulé. Parce que bako solo là. Na loba na bino. Tango kofinga batu yebaka. Bamusuba tikali na mupepe. Masolo na de Pité. Azaria Serouberwa, ancien en Afrique du Sud. Nous avons appris qu'il a été testé positif. Malade mati yango batindie akende kozwa soin pona nini kotinda ye libanda alors que batonga ba hôpitaux dans tous les gouvernements za la kanaika masolona de Pité Pierre Tombali ya ba combattant ya oya eu de pes bakufa na kendaka na la kisaka bino nengezali tangu na zongi Nathalie Makoke kosimba te na bengi ndeko na ngai Sylvain Mutombo ministre délégué na défense na lobby ezalaka te les nôtres qui sont tombés sur les champs d'honneur. On ne doit pas les abandonner comme ça. On ne doit pas attendre seulement que les structures officielles bassent là. On peut faire quelque chose. Monsieur le ministre, les pierres tombales ont été placées. Bientôt là, mais en attendant, vous allez voir l'art où est Salim. Il fallait honorer les gens. Masolo n'a de pitié. Notre ancienne présidente ou notre présidente honoraire Zanid Mabunda Lioko Avanda Kabo Yakomi Mukanda Nalingina Sala remise et reprise Balobi ok Tozo Sala Mkoloni no le 26 le 26 Baluka Yeho a voyagé Ayoka Ji Pulu Pulu Agambo Pardon. A voyager, mais Tala Mukanda, le doyen Mbosso ya FC sa komelie. Mukanda Moulaï. C'est compliqué. Tobete la kibino masolo ya oui, masolo ya tension. Nandenge ezalaki na province ya Sud Kivu. Teongwa bije lobi ba député ba lobité yaza mutu akash akoko ya ndenge nini bato ango tozoluka bango baboyi yakoya l'équipe de Tokomi wapi na province ya Sankuru Epenge Fofana Jeringala bazakuna tokotiela bino ya image ya Noël pour tous à partir ya kuna Tokotali Sabino Nzela ya Lomela. Et Baba Moïse Kanga. L'homme fort du régime ya Joseph Kabila, mais oya le kaka inaperçu. Tokotie la bino Nzela ya epana. Naloba na bino Kabila. Azalaki mabe pona batu misusu. Me pona batu asankuru. Apesa bango tala ba poste. Siko ba poste wana basali lango wapi masolona de Pité tokoya kobeta masolo ya ba ravin ya ba érosion na circonscription électorale na biso ya Lukunga debout bande konanga na lalu banda ko kei vous allez voir une veuve une maman to la kisaki bino même koloto kenda na bande ko ya OVD pour ke batala to vanda kande na ndako na ye le kei cette maman là aza
kolala libanda na bambula ya kisasa compliqué. Couvre-feu ezali ko continuer. Maintenant Congo Brazza confinement. On va essayer de faire une étude comparative entre Congo Brazza na Kinshasa, la capitale, pour que toko kakoyeba banani bako tosa nini, banani bako sala nini, parce que nyonso ya awa na Congo ezala kamabe oya batu misusu ndezaka malamu. Masolo na député bande kolanga tola muki dimanche lelo batu bako kende ko sambela ba misusu ba uti pe ko sambela ba misusu ba sambela ki avant midi ba misusu mutu na place ya sambela pour na ba chrétien. Mais tomitala on peut faire l'inventeur tozo kene maleme na sukambula tokotala nanu bolamu oyo apart kotungisa nzambe ngana zo benga ngo mutungisi nzambe salela nzambe meme mwana omoni bolingo mwana la kisaka na baboti eza récompense et affection zo kepa baboti na lobi boy mwana bolingo wana la kisaka kalingi papa alingi mama eza reconnaissance et affection azwa epa baboti wa. Mais soki toko sambe la mikolo nyonso biloko epesaka yo kanda yango wana na yebi omutu moko aloba ndeko Eliezer olingi osa l'église kaka boye batunaka nga soki okritike gestion moko boye balobi ndeko Eliezer olingi osala nini, olingi oremplace na koremplace bato nyonso toloba lisusu te. Na kosambela nyonso ya koloba nzambe salelanga nzambe yoza munene yoza El Shaddai Jéhovah Shama le Dieu des armées l'ancien des jours oh tout ça ok bokoti même na balangue ngana ibaka langue te pardon mais na sima nango qu'est-ce que vous donnez en retour et ce qui n'engwa o matina ngomba yo wana okebo te papa nanga okomata okotita okomona ba mususu kokende liboso yo kotikala ka esika wana okotikala un intercesseur éternel ya yo ba makambu et kozwa solution te mais ndo kozwa raison na Bible. Oh l'apôtre tel était malade azaki boye yemto azaki ko sala te ya yo ezaya apôtre wana te salela ba principe ya bonzambe ya kosambe. Oui, il faut saler là. Non, qu'on soit délivrance. Sinon, comment t'as encore dit ta cause à la caque escalier? Oh, bah, tu n'as sambelé là, bah, tu n'as salabo, hein? Compliqué. Ou on est soit kabinoao. Tangu oko kangamisu. O kanyiga kaboy. Avant oloba. Oh Seigneur, merci. Oko bana komona kabino kwa nezozongela yo. Osho salini. Osho sekisinani. Osho salinani. La réponse, le secret de votre prière, c'est là. Ezaya kotia biso makelele te quartier batu ba pe makate likolo ya babaf ozana batu soki 20 yo wana ba tala munene ne nous impose pas ta foi biso soki tozo ya te kokota c'est parce que tozo mona ke ozana ba principe te ba voisin ba ko bouder le sambwe pa na yo parce que bazo mona ke oyo te plusieurs viendront en mon nom même kolo suka akolobaka na bango je ne vous ai jamais connu. On a fait des miracles. On a érigé les églises, on a fait ceci, on a intercédé pour les autres. Nous avons été à des montagnes, en train de prier, Seigneur. Nous avions parlé en langue. A kolobaka na bango, na tikala jamais koye babin. Wana refi. Wana bazolo bela na banani, basali na nzambe. Et puis baba kisi wana ke okutanga na nzala. Opesanga eloko akolia te. Omonanga kozanga elamba. Olatisanga te. Ngai na kati ya boloko. Oya kotala ngai te. Mais le loko yake ngana sala miracle. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas possible. Est-ce que bato bayoka kama kamango? Soti mututu a manifesté loko. Bokomona. Tolingi tokene mwambangu parce que église yango yango ane bandi kala mingi te boko yoka makambo. Jean-Pierre Bemba Gombo avant que na kende kuna. Nazo tela bino quelques images. Il y a Noël pour tous. Oh, distingué première dame, à l'ansakina fondation naye, ezali kosale makuna na sankour.
Epenge Fofana Zakuna, Tokotali Sabino, quelques images, bon, Baoba Yoka Kakitete là, va se retrouver, Baoba Yoka Kakitete là, Kanga Mutema, tous les cas. Allez! Papa, petit calibosa pour la caméra. C'est oui, mais c'est important de ça ici, ma bande. Maman Temi, non mais la moyaso, l'école année, ikambo mama kakiso, wado wanji wangelo che, mama Denise Nyakero Tshisekedi, le fondation Kakinde, fondation Denise Nyakero Tshisekedi, Motumi Atechoka Papulo Sankuru Toka Anyeye Mayama la Jesra wa maman veuve, orphelin, wa maman vivant avec un handicap. Les autres, on ne va pas les chasser. On va quand même donner à manger. Mais je vais d'abord récupérer les enfants qui sont réellement... Bouger. Denise, c'est quelle deux fondations. Denise.
C'est la première se retrouve pour mélanger les mains ensemble avec vous pour la journée d'aujourd'hui. Merci, merci, merci. À travers les premiers hommes et son excellence Stéphane Mouloche, à travers son disciple, Maman Cécile Doumbé, qui vient nous désenclaver aujourd'hui. Nous disons encore merci. Mama wari kutuvuluka musankuru wari kutuvuluka musankuru wetu mtu wabasama katini mtu wa kutuvuluka to mama wani tutukwenda twasakirila manza tesa mama tunasema tena sisi wa mama wa Sankuru tunateseka na miaka ya kutosha plus de 60 ans que nous
seto acclavé. Na leo unatukumbuka sisi wa mama watatu. Haiko vile wa mama. Acclavé. Toute forme de discrimination c'est toujours pour les mamans. Bam tout mettez soit sisi wa mama watatu. Mama Denise. Mungu akubariki mama. Mama Nyakeru Shisekedi Nzamba akochokole mama la katongo anja katema kanikangone oya Nzamba moko ntambena dikamoda hamena elo tambo chokwama wa mama tayala nemo tambo konja hondo deko koko kiana washi deko koko kana wachiki wabole mailo wadi wakile wabolo tahondo Nzamba akofudila shina ko shaposa kote mawadi Mama ya bana ya solo za mama na bana mama Bumela eloko sali oyo totikala komona te ba président baleka bepok na 1900 kolokolo na 1900 wolowolo totikala komona poete mama Bumela mama okanisi ba veuve mama okanisi ba orphelin maman organise la femme vivant avec handicapé maman kosuka wana te maman tozote la yo tolingi tomona yo maman na biso maman Denise Nzamba poni yo osalela ye na motombe na motema na yo mobiba Nzamba poni yo maman Denise béton maman Denise béton maman Denise béton Mama Denise wani Nzambe akupelesha kwa kufungule tepela sangu fini kutoja wana kutikati banji kwa nato ete na banji kwa ni kuna shani mwato Nzambe Eba wa mama bebe haleluya. Kalo ya wonya shongolo saka nele dikambo nele mbalaka tondo kashomena dikambo dangane grâce faut interpréter quand il parle vous interprétez mama nyonso mbote na bino na esengo mingi ndenge mama na biso ya Kongo ndenge asaleli biso na mbala oyo ezali mbala ya liboso grâce na mwana na biso biso tozali ba mama veve na mukanda ya Jacques Nzambe alobaki liloba oyo alobi libondeli ya solo ezali ba oyo bazotala ba veve pe ba orphelin biso ba veve tozali na mingi ya koloba te Nzambe abatela mama na biso pambula yo lokola mama na biso ya mama Tshisekedi asaleli biso likambo oyo toyebi te yonde munoko na biso yonde mukanda oyo tokoki kokomela yo kado na biso oyo kokende kopesa po tango toza kobondela pe na kombo ya papa président na biso ya Kongo toza kotika ye na maboko ya Nzambe tango tosalaka veille ya 3 jours Nzambe apesaki biso verset oyo mukanda oyo
Jeremia 15, chapitre 20 à 21. 20 elobi te, kobanga te, bakobundisa yo kasi bakolonga bazali sima na yo bazolanda yo kasi kobanga te ponga nazali sima na yo. Maman Cécile Dungu. Je veux remercier maman na biso maman Denise Nyakeo na acte oyo asali. Na province na biso ya Sankuru totikala komona eloko oyo. Ndenge alatisi bana ipitike alatisi bati bakufela mibali asungi bandikape en tout cas Voilà. Mais en dehors ya owana, tala nzela ya Lomela. Tala banzela na Sankuru. Mais on fait croire na batu awa que tout va bien. Kabila pesa ba poste na batetela komi. Yango na lobaka na bino bande konanga. Si tous les premiers ministres zela nanu na ibite likamboyo zela nanu na lingi nazo bosana ko tangela bino liste ya batoyo. Oui. Liste ya batoyo. Hein? Liste. Ok. Liste na lobaki yango. Ya ba premier ministre ya Bandundu. Na ba premier ministre ya Kasai. Ok. Bao bazonga mibale bokoyeba. Bao bakosala. Mais tala ba province na bango ndenge ezali. Bon, natanga nani. Nazozo ba premier ministre nyonso, mais botala. C'est là que j'ai dit matata cause la na mabenaye. Mais matata sali quelque chose et pas naye. Si tout responsable politique a sali quelque chose et pas na bango. Bomoni Sankuru ndenge ezali. Mais kowele la kuta kuna makonga o babengi na Swahili mishale. Donc kakaboy ko bambana ko bomana. Muto akolobate. Le tout puissant. Allez. Liste de premiers ministres de la RDC depuis 1960 jusqu'à nos jours. Bon, ezana ba o bazonga mibale peut-être ba musupe. Tokobosana. Patrice Emery Lumumba, Kasai, 1960. Joseph Ileo, Équateur, 1960. Bonotaka. Justin Marie Bomboko, Équateur, 1961. Joseph Ileo revient de l'Équateur, 1962. Cyril Adoula, Équateur, 1964. Moïse Chombe, Katanga, 1965. Évariste Kimba, Katanga, 1965. Léonard Moulamba, Kasai, 1966. Pinga Kasende, Kasai, 1979. Boboli Kolokonga, Bandundu, 1980. Ngouza Kalebonde, Shaba, 1981. C'est ça les Katanga, de Haut-Zoloba. Joseph Ntinga, Udu Untube, Bandundu, 1982. Léon Lobiche Kengo Wadondo, Équateur, 1986. Évariste Mabi Moulumba, Kasai, 1988. Gilles Fontaine, Sambois, Pinda, Équateur, 1988. Léon Lobiche Kengo Wadondo revient en 1990. Vincent de Paul Lunda Boululu, Shaba, ou bien les Katanga, 1991. Moulumba Lukoji, Kasai, 1991. Etienne Tshisekedi wa Moulumba, Kasai, 1991. Wana asaliso yi combien de temps? Bernardin Munguludiaka, Bandundu, 1991. Jean Ngouza Kalbond revient Nashaba, 1992. Etienne Tshisekedi wa Moulumba, Kasai, 1992. Faustin Birindwa, Sud Kivu, 1994.
Léon Kengo Wadondo, Équateur, 1997. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Kassai, 1997. Norbert Likulia Bolongo, au Zaïre, ou bien la province orientale, 1997. Antoine Gizenga, Bandundu, 2008. Adolphe Muzito, Bandundu, 2012. Louis Koyadialo, Équateur, 2012. Augustin Matata Pon, Maniema, 2016. Sami Badi Banga, Kassai, 2016. Bruno Chibala, Kassai, 2017. Sylvestre Ilunga Ilukamba, ye oyo zanayi. Bande konanga. Na lingi to konte nani. To bandi Kassai eza moko. Bo konte, ngana zo konte a. Kassai 3, Kassai 4, Kassai 5, Kassai 6, Kassai 7, Kassai 8, Kassai 9, Kassai 10. 10 premiers ministres. Tout ce bango tuna Tshisekedi. Même il y a 3 jours de Kochaka. 10 premiers ministres pour na Kassai. Ok. Toké côté Moussous. Équateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Équateur 9. Équateur 9. Bolimbi Sanga est toujours qui est parce qu'il faut retenir le logo. Tokei. Après Équateur et Janine. Katanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katanga 6. Dis-moi ceux qui n'ont se trompé. Katanga 6. Ok. Province Nini, Ezaouap. Ezali Bandundu. 1, 2, 3, 4, 5. Bandundu 5. Ezana baoba zonga Bandundu. Tozwana nukakani wana. Parce que na aujourd'hui, ezala ya Kassai tozozwa ka baoba zonga 2 fois. Bandundu 6. Ok. Na opesa bino na précision à temps bazwa. Bandundu oui. Après Bandundu, tozozwa province Nini. Équateur toshi tozwi. Shaba tozwi, Kassai tozwi. Sud Kivu ezaka moko. Sud Kivu moko. Sud Kivu moko. Maniema pe moko. Maniema moko. Province orientale moko. Voilà, na lingina nous pour que nazo abino temps ebelete. To lingito sala analyse. Ba province oyo bazwi ba premier ministre. Kassai ebimi ke ezwa ba province ebele. Mais na kati ya Kassai wana kokuta Tshisekedi bateye 2 mois, bateye 3 mois, bateye 3 jours, 5 jours, balongoli, tozwi tocheye wa. Après Bandundu de Équateur ndemtwa mibali. Tous ceux qui se sont succédés dans l'Équateur, 9. Oye kozwa Bandundu, kuna kutunde ba manda ya milai. Bazui Antoine Gizenga kobanda 2007. Kobanda 2007 jusqu'en Muzito a continué.
que Bandundu doit bénéficier? Toyeko kende siko ya bao moko Maniema Matata kaka ndem to l'équipe premier ministre. Il a essayé de faire quelque chose. Et dans la province locale, la province orientale, Sud Kivu bazwaka mbala moko, bande konanga. Si tous les premiers ministres faisaient quelque chose, Sankuru yango wana, mais ba machete ndenge bima côté wana. Mutwalo bate. C'est quand même compliqué, tokozonge la na ba détail mususu. Lokola lobi lundi tokozwa ba audio na bino oyo ayebi pe mususu akotangela biso. Tokotanga ba leader ya chaque coin, bato bakoyoka 30 secondes ndenge tomesana biso na bino pona ko respecter. Mamucha boyebi ke depuis toloba na yemba joyeux anniversaire akima na ye. Po toloba na yemba mamucha bokoyemba na anglais, bokoyemba na français, bokoyemba na anglais, bokoyemba na chiluba. Joyeux anniversaire, bokoyemba. Et puis oyembi na lingala. Masolo na de pité. Yango bomoni toko la kisaka bato. Oyo image ya orphelinat ya Lemba parce que bachela kibino yango lobité. Ndenge tokendaki kokutana na bana. Tosala kango eza pona ko stimuler bande ko totikala kana mascour te parce que discours eza moko. Mascour siko eza ebeli. Masolo na de pité. Moïse Katumbi Chapwe na Jean-Pierre Bemba baye na Kinshasa. Na Kinshasa bakeko kutana nande kona bango chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na lobaka na bino bana mutu baswanaka mais singa famille katanaka te. Bo comprendre makambo. Ebele bakenda na kombo ya Katumbi babandi ko finga. Moi quand j'ai dit aux gens que je suis de l'opposition parlementaire parce que na ko sangana na bato yote. Mais je suis proche du chef de l'État bafinga nga chauve-souris. Aujourd'hui, tout le monde a la kelele. Kozala na capacité à komona musika. Na sima ya Moïse, ofinga Félix. Na sima ya Bemba, ofinga Félix. Na sima ya Félix, ofinga Katumbi. Na sima ya Félix, ofinga Bemba. Bozo comprendre te parce que il fallait le linge sale se lave en famille. Il fallait d'abord kocha régime en débandade. Ndenge bakomi wana, bakomi ko luka ko racoler ezo simbate. Bavandi presque 4 heures. Bango misat, webi ke bazo solo la, bazo seka, maza ndenge nini, oto fete nani. Yo, yebi makambo wana Genève, tika master, wana ezalaki kipeleke se monkobo, yaya wana kosa biso. Donc, tout le temps, lobby, basololi oyo, ya ba informateur, basololi ya constitution, gouvernement, balembi, bo wana, ezwaki soki combien de temps, bako discuter ni. Bon, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous proposons ça, nous proposons. Et si lui, oh, etika la lobi, ah, ya webi ke batwara barula biso. To komi na Genève, biso to yokana kibo. Tala oya lobi te, oya biteke. Donc, lobi ezalaki bavandi wala. Allez, après va benyi Maman Denise. Maman Denise yakana, maman, tala, limbisa biso makambo wana bayala wana donc lokuta. Tout ça, bavandi. Sikoyo, boyebi ke prof Matungulu. Ndazo benga bango, alobi, nalobaka na bino na monaka loin. Il fallait arrêter le Kowan. Bamso balobi te, on ebi ke za stratégie, so ki toza ensemble. Kabila wana lingaja bimisa manduki ainsi de suite. Ya monaki biso lokola soba donc to rouler. Donc ma solo ya ndengwa. Mais ba oya mutema mabe, quand les Congolais se regroupent pour mettre hors d'état de nuire régime oyo esale loko moko te bango baza kuna pona opesa bango babeki oto zobunda oto za ba resista papa o resista na nini FCC vanda na yo oza FCC vanda na yo masolo na de pité Zaria Serubero a évacué état de santé na eza malamu te balobi ake Afrique du Sud akende kozwa bassoin na ligne to sala analyse ndengwana oui maladi mutu nyonso abelaka même ngana kobela même yo kobela même mutu nyonso mutu azaka na nzoto alibenda zate mutu nyonso abelaka mais toujours réfléchir quand vous entrez dans le conseil de ministres vous débattez certaines questions bosala eloko ya malamu ba hôpitaux ya malamu na mboka na bino eloko yeko fingisanga la fois passée tango na lobina ndeko nanga eteni na lobby on ne doit pas faire ce que les autres ont fait sinon on sera comme les autres
Yo za ministre pandémie yango ezoya. Même pas un hôpital. Il y a pandémie ya Covid. Mbongo ezate. Et comme il y a azwi mbongo muke yo moko wana okeko zongisa mbongo. C'est pas possible. Et vous amenez les chefs de l'État kokende ko inogiraka biloko ya ba indien. C'est ce que vous faites. Bato Kabila, to critica bango ba sale loko wana cinquantenaire te. Na ba indien. Et loko wana c'est à peine quelques chambres de ezalaka ya hôpital. Les autres les aka hôtel, tous ces indiens ici au bomona na ba supermarché ba kenda ba lali kun. Tolobana bino. Et kuna mon collègue Félix Kabange Numbi a été menacé une fois par ce tout puissant indien wana. Tangu basali ba yeko sala HJ. Mais biso pandémie yango te token chef de l'État qui on m'a bousculé ce jour-là. Tu n'as pas été invité. Nga tam. Oh le chef de l'État est là, tu n'as pas été invité. Invité nabi nzambe nanga. Nzambe. C'est pas possible. Et puis bazo même chef de l'État ko inauguré biloko ya ba indien centre médical de Kinshasa. Eza bino oya bino mbongo bosali tante soki mibale soki misatu kuna na kinkoli banani bochaka kuna mutu ta kota kuna gaspillage avant que pandémie oyo ya bolakisa biso soki de land cruiser na tumwani bozo sala mascara da awa tozo zela yo covid yaka okoyoka makamuna yo covid yaka théâtre à modèle one ce n'est pas la politique biso atambo to bunda pona yango. Et quand on a fait on envoie les petits bakende kofinga mesita okofinga ngai munoko nanga nganga na kota kaba cabinet ya batu bikota kota te. Mais il y a été na sina coach je crois deux fois aussi 3 fois place azali a yebi même pas $1 ya ketia carburant na zo pas été ni terre. Mais je lui disais tala sens ya combat na biso tala makambo tokosa na sima nango ba yeko nous avons désinfecté parler du peuple ceux qui n'ont combien tant ba monika makambo zo kende j'ai dénoncé ça. Ezo kende al ye moko wana zwi akamati mbongo akeko zongisa me ba we bafinga kinga bafingela kingani na kenda kuna bazo kanganga photo ke na keko sen ngai tambo ngai naza député monsieur et vous devez prendre et à respecter bat. Nous avons été na compétition électorale na yeteni ayoka makamunayi et ezana ba député na ba député et vous devez prendre à respecter les gens quand nous le disons eza que il faut bisoma kotos à la modèle exemplaire. Ce n'est pas par la haine. Je vais remplacer Teni. Boni boyko. Mais bon ça la nema kam. Si boye pandémie zokeni. Wapi to zata bikoki. Lero ba hôpital yango wana to zana hôpital à Malongate. Nyonso ya bapai. Cinquantenaire wana ce sont les Indiens qui sont là-bas. Et ça biso. HJ, Osemkal, nyonso. Toko kati kotonga hôpital ya munene mbelese sila. Ce qui s'aime un privé batongi, l'État ne pouvait pas construire. Et vous amenez les chefs de l'État qui ne inauguré. C'est quoi cette histoire-là? Et on doit vous laisser. Azaria Sewan, ministre, vice-premier ministre, ministre, Tilelo. Gouvernement Nyonso Yazalakak. Abeli évacué. C'est quoi Biso Bamsuso? Tango Kobel. Et Kozalandeni. Et cinquantenaire wana koya Diallo akufa pona hôpital wana famille koya Diallo bako funda bato ya régime ya Kabila bakenda na yelo kola kobai bakende komeka Mbadou Jacques Mbadou on l'a mené là-bas. C'est compliqué. On ne veut pas travailler pour la République. Ndenge na loba kanabino. OK, on peut critiquer Matata au fingi. Moi je ne suis pas avocat de Matata mais j'ai dit quelque chose. Atondi quand même moi ndako pa na ba. Yo zimbongo ali kende ko somba banda kuna poto oko futaka ba taxi ovanda kuna 2 mois te 1 mois kuto ovanda kate. C'est normal. C'est comme ça que nous importons tout. Le Congo importe tout. Tomate côté boy, izana Rwanda na ba Uganda, de to kenda ko somba. Côté boy c'est la Zambie. Tozo ka sonité. Bokende na frontière na biso nyonso tout et loko mon côté bimaka na Congo à part ba minéraux na biso et côté ka na mboka mususu. Bilo tozana o vient nga mocha abenga terre arabe barabe bango moko bazosala mabele tu wana tozana ngo tosale la kangoni musala ya ministre agriculture ezayani et dans les conseils de ministres il faut avoir la capacité de convaincre botika makambo na bino wana teke mais tozana mbongo te bozana mbongo te faites quand même quelque chose ata mukebi maka pour que votre ministère puisse fonctionner.
UNPP ezalaki koyebana ntango batie mwa mobali wana chikuya nde bato tu babandi komona ke ezali wana. Il faut voir la culture de créer eza wana ti lelo ndenge tokoloba boye SPT oyo OCPT yakala bokende kotuna. Il y a ce monsieur là qu'on a mis fils maison depuis le 15 septembre ti lelo botala quand même d'effort oyo azali kosala na kati wana. Donc c'est la volonté, c'est la volonté. Mwana mobali wana bauti ko chaye komo na nani zelana na natala komo na parce que na ye komo na nani Kalenga je crois. Oui, c'est Kalenga. Hein? Oui, Kalenga. Mwana mobali wana batieye awa azotsa l'intérim. Dans peu de temps, batu bafuta miti. Batu bazo futa ma awa. Kuna tomona ba cercueil, bazo futa batu te cercueil batie na poste wana des années. Et autant de moi, mutu azo kipe te régime ya Kabila ezali ko kipe batu te. Yango na lobana mutu moko, on a sali grève de faim. O sali grève de faim. Baya yo baza batetu bako kipe te lia fufu, woko ya okufa pamba. Batia cercueil place wana na poste wana. Oyo banomeye le 15 septembre comme intérimaire. Bosala quand même ka moi bilan ya muke. Bande konangai. Quand il y a un Congolais qui veut faire quelque chose, na tunibino qui connaissait l'UNPP nani? Batindi okuna okelo kola mtu ake garage. Chikuya ye asali lelo tout le monde en vie. Hein? Babandi ko envier. Et puis moi na mobile one. En dehors de ça, asali quand même babatima ya UNPP. Atongia. Bande konangai. Quand il y a la volonté, il y a que ça quelque chose, vous pouvez vous organiser. Kalenga oyo, atiki na banyongo combien? Atikali na nyongo combien? Mais il fait quand même cet effort. Bientôt là, comment on va tout ce qu'on va envier société parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de travailler. Je dois féliciter la DG Chikuya. Papa, au Pessigou na INPP. Attention au longwe lelo. Tout ce qui se bouscule là, bazali kolinga. Balomé yo na UNPP. Mais attendez, batindi na garage. Après na créé. Batia yo ministre de l'agriculture. Ti lelo tomate uta kalibanda. Botika ba théâtre kaka ya télévision, ya lancement de travaux. Nous avons besoin de l'inauguration. Mais si ça ne dépendait que de moi, les chefs de l'État ne pouvaient plus sortir qu'à qui lancer des travaux. Quels travaux? Tokena na lac Manvalé. Tokena kuna pona programme d'urgence. Hein? Pona etali makambu ya agriculture et autres. Et soukawat. Et zanengwan. Les chefs de l'État tango azo lancer une action. Personne qui assure le suivi. Bango to bakotal. Bozawana. Il passe le temps. Il y a kosenga ka ba audience. Ba ke kuna na soir ko vana na chef de l'État. Masolo malonge zate. Ka ko funda bafundo. Tous ces gens là. Bazalaki le tongo mili pourquoi? Funda Katumbi, Funda Bemba, Funda Katumbi. C'est tout ce qu'il faisait. Engana lobana bango que le chef de l'État n'a pas de bons partenaires combattants. C'est tout Katumbi. Batambola na emi. Ce n'est pas qu'on réduire Moutousirba d'une incompréhension. Il faut quelque part, les lotos zawati. Bazoko kakotala, j'ai même appris batou. Nous avons fait. Yo salinini, tala ba aventurier moussous. Aventurier moussous. Aventurier moussous. Qui osait? Bovanda. Masolo na de pité. Et Sengati Kotonga ba hôpitaux, Excellence Monsieur le Ministre, Azaria Serubero. Ceux qui ont dit awa, osala nano inventaire ya ba poste au show occupé na mboka oyo. Otala nini yo booster pour le bien-être ya mboka oyo. Je suis très contre ya bato bazo occuper ba fonction mais ils ne font rien pour la République. Très contre. Nalobaki na bino bande konanga que dossier à remise et reprise. Azalaki présidente Nabiso Janine Mabunda Lioko a sengaki ke basa la remise et reprise. Apé sa baclé, apé sa nyonso. Tangu ba kozela ye azali susu. Tozui mukanda oyo. Le bureau a écrit. Balobi tangu tozali kozela yo toyoki ke OK. Tozo zela yo le 30 yaka tosa la remise et reprise. Ezobi mamabe. Honorable et chers collègues, parce que tozoni ba collègue.
tokotala pe acidité na ba plein air ndenge bokobanda koya. Il faut que ça lango au lieu à kokeni yo moko muto sengaki base la yo zo ya lisusu te. Les bureaux d'âge les doyens Mbosso ya FCC lokola alobi na yo toko zela yo les 30. C'est papa là zota la âge na ya lobi il faut na bima tête haute. Masolo non de pité. Teongwa BJ aza gouverneur ya Sud Kivu. Teongwa BJ aza ya cash. Aza kipe na motion contre. Mais lobby ba député ba lobby te. O ezaya biso tikala même tala social et appel. Monsieur le gouverneur. OK, félicitations. Mais bongi sande makambu ndenge zaleli. Toko kende malembe parce que moi mbangu plutôt parce que église et bandi toko sala ndenge nini. Na lobaka likambu ya ba Pierre Tombal. Ba tombe ya ba combattant. Ba o ba tumbaka awa parce que balobelaka bango penzate. Na yamba ba famille wana ba ya awa. To sala ba effort pour que ba yamba bango. En dehors ya ba o wana ezana mwana mobali oyo akufa na kan luka. Baboti na ye bazana ngiringiri. Chef de l'état kendaka kotala bango. Moi mobali wana asalaka faut pas kufi. Le premier jour il y a lancement de campagne, tozana kan luka. Mais sa famille, sa maman venait d'être chez moi ici. Mais bazan négligé. Mais les autres, bazan dondo. Mais vos autres dondo la makila bandeko. Parce qu'il y a les nôtres qui sont tombés sur les champs d'honneur. Nathalie, nalobi, toko sala Pierre Tombal te. Mutwazana facilité à kosa la Pierre Tombal pour na bandeko na ya famille. Na ko benga ministre délégué Sylvain Mutombo. Nalobi ndeko nanga, on doit faire quelque chose. Voilà. Ba Pierre Tombal. Bani. Et Salini, bientôt là, on va inaugurer ça. Monsieur le ministre, félicitations pour Nayang. Sylvain Mutombo, même au tali pour na fondateur, il faut reconnaître. Et Sylvain Nenga Zawana a changé tes orgueils ceux qui ont ninte. Sylvain Kobenga ye ao, kaka neng bandaku na biso ayak. Mon cher Nazoya Nandako, oye, Bosololi. C'est ça faire la politique autrement, Tozo Ipsabat. Les fonctions, il ne faut pas y détacher Moutuna peuple. Ezaya Mabe. Masolo. Non de pitié. Nakosuki sana makambo ba érosion. Maintenant l'obelana nous dossier couvre-feu. Le couvre-feu bisika quand même to tamboli to kuti que oui ça va, les gens respectent, la population respecte. La police aussi en grande partie ba kosala musala na bango kitoko. Respect à makambo. Mais ezaka kana ba o parce que même lobby na sali moi tour en dehors au-delà de 21h. Natal avec masque, je vis quand même que ils ont qu'une malade. Oye ba lobby akufuti sa le côté vandawa. Ba oya côté mon konde to ka bazo senga batu mbongo bazo sala bisala sala on maltraite les gens. Mais je vis là-bas quand même moi politesse la police. Mais ma bezani ni abiso nyonso. Ezaka ko saboter tozwa oya nzela changu tozwa ki jourwan. Dieu m'a cassé là na Didier qui kubazala ki kuna. On a rôle baga que ministère à transport, ministre à transport atteint likambu ya transport. Et puis likambu ya transport on des causé problème nyonso ozomo na embouteillage. Na so de moto ba transport ezo ba luka demi terrain, bazo suka na nzela alors ba uta na tangula libukolo bazoya makolo et puis bazo sala hausse des prix. Alors ministère à transport azo makambo à main. Alors place on a beti eza likambu ya transport, ministère à transport. Couvre-feu eza problème était. Ceux qui transportent les gens normal, tu dois respecter les mesures. Ils ont un problème. Ils vont créer Banzela et puis ils vont là-bas, ils commissaire à transport dans la destination, ils vont tirer des mi-terrain. Merci, Boyoki. Mituna, Ezaki Abiso, Biyani, Pepe Congolais. Mote, maman. Oui, côté Boya Makolo, Toko Kate. Tongo, Tebi Makolo, Zonga Makoto Suka, Okongo Pasi, Okosi Maman et Transport. Papa, en tout cas, Tolembi, dans la IEC,
na komi na pomba te faut kobeta makolo tolembi bon réaction nabi wala sabiso 21h 21h aneza na sema kasi ata to ba 0h ba 23h to nolalaka 0h ite biso la mukaba 4h biso la mukaba 2h 3h biso 21h tatango toteka na zigda tolunganda ku 3h 4h tolunganda ku 5h transport passe makoma kolo toteka nini mwetu za biloko ezate bakongo fa boy ko na bilona bango to koma osala boy transport be parce que to osani boy tie mukonja mboka alo ba de boy fa tatango to site ko voter potonyo kwa mate. Peuple congolais a commis na terre kotambola makolo. Donc makambo au peuple congolais kana quitté tala changu, tala degré à population. Et bon suite ko tia couvre-feu na 21h. Muto azofanda na kinkole, avana nsele, avanda musika, buma, ala ozonga akomanda kundeni. Et bien ba komo la ba station, ba banga ba soda, tracasserie, ba ozonga ba téléphone, ba ozonga ba bébé. Chef de l'État yoka biso to bana na yo. Oui, bandeko balanda c'est na sabon na ndeko na confrère na ngai Shadek Bala bébé. Nous avons un des bonhommes, na so des moutons. To inaugurant ton ndengeni biso mbale. En tout cas, yo mo monde wa tamula makolo, bato ya koto chaque jour to ebito chango ya mabele mame. Bato tu ba uti centre ville, Zando, ba uti Victoire ba okota côté ya changu Pascal, Bitabe, Njili tout ça. Yo mo monde kandi bato ba tamula. OK, merci. Bonjour, on passe aux populations de Mona. To ebisa kibino biso vana population. To la passe aux populations de Mona. Congo comme la Chine. Le Congo Dubaï, ba futo Mona Canada, Dubaï, la Chine, le Japon. Là ba konde ko beta makolo. Ba uti wapi? Ba uti Gombe. Bipai na bipai tala passe ba konde ko ngambote. Mbote papa. Oui na ibisi ya uti commune nini? Na uti na Pascal commune ya Kimbanseke na uti. Boye uti wapi? Commune ya Gombe na sala na Gombe na. Ko to makolo transport ezo to ndenge nini? Papa ya lobati. Donc vraiment ya lobati. Donc o eza ko sa prestation te me ro ka soni. Bipo na biso mona taba boy. To ana 21 photo ko tabanda o meta ndeto tambulebela po. So de muto ba inaugurant bino moko. Ba to éviter to lembi. So to sali to lembi, so to lembi. Bote papa. Bote papa. Mono transpirer. O uti commune ni ko sala musala. Bon na uti na boulevard na Vodacom. Makolotia na de bonhomme. Ya sema mozo ba tozo kosa biso papa. Na ko kosa te, na kosa pona ni. Na ba réalité makambo. Transport exact to ndenge ni. Bon, bato bazali belé et puis embouteillage makasi moyen osala ta ko beta. Donc to kata va, to kati na 15 heures biso na Vodacom, ngasa na Vodacom. Na conducteur. Na bandi boulevard gare centrale na Telemi transport resate. Na bandi pienga lobi tika na sine le 3e journée otamba makolo. Le bo mer na tongo. Bo siko lobi na programmé na repos lobi. Siko ndongo za bandi banda ville de bonhomme na makolo. Na makolo. Combien de heures? Bon, na tala guité. OK, tu as petit commune. Boskono ke Kimbanseke na dokolo. Bandeko nanga bozomo les passe mingi. Poussa ndeko nanga. Mbote ndeko. Mbote ndeko. Réaction na yo. Poussa ngai vraiment transport eza passe. Do bandi bana Zando ti passe ka makolo transport eza te. Mukonzi aselo mo mabeto sepelité. Biso ba coopéra de ma 4h mais to komo ma 6h. Pour transport eza te. Na bandi bana Zando ti passe ka 4h di tana makolo. Couvre-feu le bini. Kole kama couvre-feu biso to boya biso ba coopéra to boya ngo to beta ngo c'était plein makasi. Ah bonjour papa. Papa mama couvre-feu to sepeli nango te. De 21h ezana nu pembeni. Tata zo uta musika makolo. Maramoto sepeli nango te. Atata 23h. Ne ba inauguration de mouton ndenge ni. Ah kasi makolo te papa. Tene to tambola. To tambola ezate. Atango 23h. OK. Moko. C'est là. Tolobi boye. Biso toi va kinois. Toi va étranger te. Président va jouer décision. Faut y ba rappeler à telle na condition mbo ya mboka. Mbo ezana bien te. Au lobby que sorti mouton to boye te. C'est le biso sorti mouton. Sorti mouton et sili. Mozongo okanyango lisusu. Siko tala na boye batu balongwa Zandu, Victoire, baya makolo.
bakoma ndako air nini bozwi biso blocage botie au couvre-feu 21 heures coopéra azalaka nanu na banki te coopéra azalaka na économie te soki abimi leye na ntongo azwi 15 000 ayebi ndeni na otikela mwasi sikoyo bino bokanga boye tolembi makambo boye ezalaka te papa journaliste tovotaki papa Fati mpo asunga biso mais tocomprendre te komo osunga biso na maboko bapolisier banyokolaka biso bapolisier banyokola biso na kasine ekomi biso na couvre-feu donc ozoprivilégie bango mpo bana bango baliaka bie to ndenge nini tona mbongo te bapolisier so lokola président lobi boye eza mpo basere biso esimba te atata 23 heures oyo ngana nina loba eza kaka ke bango bazolela bazozonga bandaku mais biso toliaka na kope ya butu ero nde yango nga nazobima tozongaka ndaku 23h 22h sikoyo ntango bango batie couvre-feu 21h nga nabimaka ero a bientôt 21h nakoteka ndenge nini mpo nazonga ndaku ndenge nini bapolisier bakoma okanga biso neti lobi bapolisier bakangaki nga balenga 19 000 francs donc tokomi kosouffrir makasi toza na mposa président alukela biso solution président toyebi ke président bonjour toyebi ke conjoncture eza mabe vie ya réalité na premièrement dollar na ekiti nango te en même temps banzela eza bouché en même moment dobona ne eza na mabe mpo biso bana tianguge eya mabe pusa toyebi ke mboka ya mabe oamenase mais pusa nde eloko otie oyo oti 23 heures mpo biso ozala bien mpo boye kopeza ya obeba vraiment franchement avec na condition oyo na président de la république toza na contenté ata mukie ameka bien ko réfléchir pour na couvre-feu suite ya ba embouteillage de banzela na biso ya tango eza vraiment bouché vraiment pour na couvre-feu na yewana ameka ko réfléchir bien vraiment toi content na été ya biso loba tout ba coopéra to bimaka to lubaka mbongo siko esenga siko président de la République démocratique du Congo a la solution ya so de moutons de bana ou bien a fongola so de moutons de bana pour peuple a luka moyen ya kokenda komanda kwa va pour chef ngala loba biso ba coopéra to liaka to kenda ndako ba 21h 22h mais lokole komi boye kama kama ba mbuteyage ba fongola ndeka nzela oyo tona posa ba fongola nzela oyo président yana zo yana drana ngai ko banda lobi na kolala na soti mouton po démarche na nga nazo ko kalisusu te soyi te bo pikola. Voilà. Yabiso ezandengwa. Mais na Braza on a confiné. Botu na soki bakuti sans masque. Ezate kokosoma ka masque te. Bazo futi ça ba. Eza combien soki 12 500. Bazana en France c'est fa. Bolimi sanga. 12 500 wan, eza combien? Au tomber presque na ba $20. Mais awa qu'est-ce qu'on fait? Nyonso ezaka mabe. Nyonso eza mabe. Basali ba reconfiné. Ba mona mutu na nzela te. Ah ba lobi couvre-feu ba na 21h. Nyonso on veut discuter, mais entre-temps l'état mission de nous protéger. Ezalaka te. Soki maladi wana ezalaka kaka na Congo aw, batu balingaki ba mela mai na tongo. Mais ça s'est fait, Brazzaville les aliados, ils en ont pototé. Oh, ils ont copié ma cambre à poto. Mais attendez. Et là, quand ils ont condamné, des fois, ils ont $45, oh, ils ont un aéroport pour entrer. Ils ont condamné. Sans aucune organisation. Et puis, ma cambre, ils ont salim. Batu bakoya, moutou sali 8 heures de vol. Aïe, on a fatigué. À vendre 3 heures. Bah comme il y a un téléphone boy, oh connexion exacte, boy na boy, mais bah monsieur babandi ko luka moi muke ba, c'est pas normal. Ils ont mabé makasi pour décourager les nôtres qui viennent. Avant na lobela likambu ya ba érosion, na lobaka na bino nazo kebisa bino. Il y a encore 2 quartiers qui sont menacés, Nantele, balingi babuka. Somba Lupangu, Somba Place à bien. Ça va vérifier même le quartier Angolingo Somba. Bande Konanga. Somba Lupangu, Somba Place à bien. Tika ko s'entêter ou ko ça la AVC. Mais nazo lo bate. OK.
Nazo bele la kami colonions. Il y a encore 2 quartiers. Bon mona ki ba mama auto la kisaki bino lobi. E bato bazozonga o chef kutimia wana sarabo na lobi loi bakajika ba chef kutimia nde ba ko lité que balongola loi bakajika. Dès lors que cette loi là est là, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La coutume est comme un problème. Ba côté que la yo est loco, après yo moko ko regretter. Et puis ba ngoma ko basi ba yebi ba comme côté que la watu moko. Sorti combien de à combien de personnes le même endroit. Dima ko dépenser muke au kosala AVC. Ce qui olingi ko yokate. Quartier o mi balèze à sous menace. Ce qui au taliban ko tongama. Ce qui au taliban mbula batu bavandi wana okukama. Oyo amatoi ya koyoka. Oyo amutema ya kondima. Ndeboye. Nazolo bela makambo ya érosion. Na kitana bande kwa OVD, na kitana bango na Dumez. J'ai toqué partout pour na ba érosion. Na Lukunga. Na kitana bango na Lalu. Na kenda na bango na Mama Koko, j'ai même déplacé le conseiller principal et chef de l'État, David Moukeba. Tokenda kuna na érosion ya Mama Koko. J'ai déplacé les gens. Tokei masikita na utachi kozalawana. Siko État o ezaleli okondimate. Mais on n'aime pas stopper avant. Na top na kenda population wana basala batono bango moko. Lokola conduite d'eau. Ce qui otali okokam. Mais basa limité. Moko bako senga yo basaki olobi bande konangai. Eza kobo ete mais basaka awe kosali lokote bakosala nini ba mekata ko se sauver. Et j'ai même dit à mes collègues les élus de Lukunga, c'est maintenant il fallait qu'ils to simba. Tout ça la action ensemble. J'ai été voir le VPM, il y a infrastructure. Nazaki na OVD plusieurs fois. Mais pour na OVD nous avons quand même arraché pour na babonisa quelques avenues. Mais pour na ba érosion. Ça fait mal. N'habitez tout ça l'andengeni. Voilà bande konanga na lignina suki sawana pona lelo. Bande konanga ya kindele boye ba que je ne cesse de plaider votre cas. Bande konanga ya top. Chaque fois mou les obeta ngana zana bino na mutema. Bande konanga ya Lalu. Cette pauvre veuve azawan. Ba oya masikita. Ba oyo ya Dumez tokendaki awa. Il faut to kunda oyo akufaki. C'est compliqué. Bande konanga ya Tchad. Na bosa na kabinote parce que souvent boloba ke nazo bosa na bino. Bande konanga ya Tchad. Je suis avec vous. Lukunga yango wana. Mais ba papa bonheur na ba maman bonheur ba bimisaka ba banderole kaka wana. J'ai même vu quelques-uns basali ba geste parce que ça ba festivité. Mais la pandémie a commencé depuis très longtemps. Il ne faut pas que ça la ba matuvi ezama lamute. Nazo suki sawana pona lelo bande konanga masolona de pita mukolomo lelo to suki siwana Jean-Pierre Bemba Gombo azawana. Ma pensée est piège parce que quand j'ai cité batu oyo batiki biso na bosana qui vient na Kasonga Chilunde le président il y a UNPC. Balobi wabelo pe atiki biso mokili ya batu na ba comédien o basala na ba nini asala. J'apprends même ba collaborateur nanga bazolo ba que azali ko diffuser ba émission na biche panayi eza mokili ya batu. Nde ezalaki moi confusion entre Didi Kinwani ayoki ndengwana tika na sala vidéo ba mona ke nazali ye na tcha chombala ali amo c'est boche la biso bango amomi bale On est ensemble. Allez, merci beaucoup. Nous sommes samedi le 26 décembre. Samedi le 26 décembre 2020. Okay. Donc, il n'y a aucun problème, aucun souci que le monde entier soit toujours
Merci, Ben Banda Mbote, et Mvula Yampa Yambote. Merci, bonne année à tout le monde et tout ça. Merci, nouvel an Yambote, c'est tout. Voilà. A justifier l'obinga na kufi na ngaite, wabelo nem to kufi. Atiki biso, que son âme repose en paix. Ndenga kewana, o etikali ka ba témoignage. Ye mtu asala ba esobe, ye mtu asala ba oyo, ye mtu asala ba oyo. Kabola katango kozwa muke. Kabola katango kozwa muke. Mes condoléances les plus attristées aussi dans les combattants à IDPS, bourgmestre adjoint à Sélé, M. Jacob, à Otipe Kotikabiso, que son âme repose en paix. Les Angela et Bisson surtout, quand nous avons Koloba, tu coupes Sabino programme pour la maman, Nzouzi Maïmona Alberti, maman Betty, Oyo, Tozali Kolela. Bientôt là, tous les programmes seront donnés. Parce que moi, débat, ils ont la famille. Dans le bâti, nous avons Botaba 9. Là, nous avons 10e. Nous avons 4. Nous avons combler pour que tout ça l'équilibre entre Bassi Bazaki 5 et 4. Nous avons beaucoup moins de vidéos. Nous avons tout ça. Babalabala, la saleté dans la toilette. Est-ce que vous avez un salani? Nazala na restaurant bana ko sokola kata ndembi pam. Ndembi siko na anglais ali. Na yebi. Mbongo ko sokola bino. Siko musala ko kenda ko luka siko lobina ba kweni. Daye ko luka musala ba lobina ngai. Ozana mbula boni. Ozana mbula boni. Na yebi si. Iyoti. Musala. Les Andengwana, motivé à Batunyoso. Monsieur le bourgmestre adjoint, M. Jacob. Lobby Tokozo Baodio na bino 30 secondes. 6h à Kinshasa 7h. Et Koza la malam. Ba question nyoso tout au limité. Mais salande na 30 secondes wano lobby l'essentiel. Mamouchabu, so ki lobby olinyo loba ya liboso yemba nanu kaka joyeux anniversaire to senga dio. Na anglais na chiluba na lingala. Test. Merci bande konanga mais boye bape ndenge toko loba bar principe na biso kofinga nde mutute loba makambo na yo place omoni ya mabe au lobby ya malamu au lobby ainsi de suite. Plus 243 998 311 332 bisika ya kotinda ba audio yango wana soki otindi ba audio kote mosusu ekoleka te tinda on a plus 243 998 311 332 masolona depuis te tomona lobby. Merci.